Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo nase, utupe na moi. Je vous dis bonjour, shalom sur le www.tolonase TV. Vous êtes le bienvenu. De partout dans le monde entier, je signale de partout dans le monde entier, de la France, de la Belgique, de l'Hollande. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui je suis très béni d'être avec un homme de Dieu que Oyoboyo Kapé Lisolo Nae Zobeta Mape Betamaka. Alors, mon colonel Tokosolana, Oyetali, testimony, témoignage Nae, Yango rubrique Oyotozo présenté Bino Eza. Testament. Dieu, nous sommes bénis, mais je vais demander un cantique du côté de la régie et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Merci à vous qui nous suivez, vous qui nous regardez. Tokopé Sabambote Mingi Nabino Bodola Nabiso parce que Boshira fidélité Nasit Oyo Elengipe Sengonanga Ezaya Koyamba Mokolonalelo, le prophète Yanda Obo Yoka Nalisolo Azapenenamba. Bonjour Shalom. Bonjour Shalom Papa. Et Sengozaya Komona Yo Mokolalelo, Lelo Sanayo. Avec la surprise de Tokopé Sabazola Nabiso Lelo Mbote. Vraiment, la pessi mokimba mbote na kombo na Yesu ngande prophète José Yanda on a retrouvé Lucie na mandal ngande tukutuza na baye. Tozinda malamu mingi na kati ya masolo na biso penza Papa José. Soki lelo na baye oyo bakotala mbala liboso oko se présenter to na Papa José Yanda aza nani? Papa José Yanda nga obozomona naza ministre de Dieu, naza prophète José Yanda na dirige église de Silo na mandal. Papa José soto lobi totala malamu parcours oyo lekisi na Nzambe. Oyebaki Nzambe ndenge nini, obotami na libota nini, bana Nzambe bakoza mosusu ya ko découvrir yo mokolo ya lelo na émission na biso témoignage malobo mboka wa. Nga vraiment na botami na famille moko oyo yebaki Nzambe te. Para na nga bayebaki Nzambe te, nga pe nayebaki Nzambe te. Ekomaki na 1998 ye naye kokutana Nzambe na nga, naye kokutana Jésus Christ. Papa José Obandi Moussala Penza ya Nzambe en tant que ministre na mbula ni 98 kaka. Na 98 nde na bandi kondimela Nzambe na nga na église ya Père spirituel na nga armée de la gloire de Dieu na matete. Na matete nde nazalaki na se ya makola papa na ngai Dr Saïd Kité Sabran mpona pesi mbote esika azali. Amen. Pesi mbote nde na 1998 na ndimela Nzambe na bandi kosambela Nzambe. Papa José, na mbula wana osalaki mbula boni na bandela bongo, permettez-moi la tautologie na makolo ya père spirituel na yo. Nasalaki 2 ans et 3 2 ans et demi. 2 ans et demi pe nazwaki ngolu benza faveur ke a consacrer na bato na kutaki. Na ba consacrer na salaki 6 ans. Mande misala ba grâce on zama chai kat na ibime makasi papa yo consacrer biso na bato na kutaki ba 6 ans. Ayo consacrer biso na 2000 na sai 2 ans ba consacrer na saki travail moko makasi o muri Nzambe subainga. Pas José kota la témoignage na yo on dirait makambo nyonso esangana ki tout autour côté lobby oko maka pasteur. Est-ce que toute la penza moi histoire tozonga moi sima mokie na kokola na yo ezalaki ndenge nini? Ozalaki mwana mo ya mokie osalaki mécanique
osala ki scientifique ezala ki na ndenge moi lisolo mukie na moi na vraiment na zwa ngolu vraiment ya kotanga classe militaire pour ba para bazali vraiment makobite na la suka iti na 4e beda na 4e beda na suka na 4e beda na zali mutu mo ya mobulu makazi na mutu tumba na mutu oyo tawa kala lokata bakamo ya mutu na quartier so bitu les quelque part ba ke ne kobenga ngate fona bunda na mutu mo ya po bitumba tonde ba yo luka prophète Joseph Abunda so prophète to poli quoi er wana to poli wana na bandal na bandi wana ni na yolo na poli vraiment na yolo do mwana yolo na komwa ya toast je sais que ya toast na yolo si na poli na menga na yolo na zai moto bitu na quartier musufu so ngana zate de quartier na sudi de fait e moto abitu ba benga moto abitu toujours maintenant papa José comme ya papa na maman donc on peut s'y sauter papa na maman on peut s'y sauter comme papa na ngai comme on a une tout fo ai mais asakufa maman na ngai ba vraiment pour sauver asakufa papa na comme na ba kufa. Alors papa José na nani témoignage na malamu kotala te ina makolo ya père spirituel na yo na église na matete tangu nini penza yo moko me convaincu lobi te ngape na José yanda sikoyo ndefona bando sami manza ça une conviction te papa na ngai abengi biso basala nzamba bina zo consacrer bino yesu na consacrer prophète José yanda comme prophète ozalaki le seul na ba ministère sur des ezalaki prophétise abi place ezali moi tout ezalaki na kati na église oaye kaka sikoyo asali des ans ne ba consacrer mama kele ezali na kati na église papa ba bi oyo ane do kwanza nzamba soli na ngai fana consacrer biso na yebe prophète d'ailleurs consacrer na prophète na matete biso sur ba koloni to comme na tawana papa na biso abi ko basala nzambe ebele na kati na église mutu na mutu aluka commune na ye akende kofungola église na compte ya armée de la gloire donc la ba extension voilà abonné pour na biso apesi biso le mo ti apesi biso le ngana bandai na kitambo esimbite na bandai yango tozokende. Mais papa José on dirait papa na yo ya molimo alinga ki mingi koleka balde koleka nanga mingi mais ezala ki du ya nini amona ki don prophétique oyo ami mona ki kati na yo to ezaki non na kati na église na biso na matete de mingi na ngana ngaza mwana lemba ya na lemba na matete sikoyo ba tozeka na ba fidèle à matete der nga ba ko consacrer prophète to ba fidèle mine ba ko tonga église wana na travail na sala ba travail ya nzambe na grâce nzambe pesa ya délivrance nzambe pesa ma case vraiment na prophète mais na bana mingi na délivrance nza domaine nzambe pesa ngai na prophétie na to kolobela ngo penza to kobeta c'était na délivrance alors nzambe tanga moni de wana bana ngai linga mingi e ko bota jalousie papa na zo voyager Angola zo Luanda bato batika singana ngana fungoli armée de la gloire na bandal en 2001 église armée de la gloire na fungoli na bandal mais mwanda mbu ya bana matete déjà ba komé ko yana armée de la gloire centrale bazo ya kana bodo dimanche comme dimanche on a gagné le prophète José moi 10 personnes on va bailler dans cette église armée de la gloire dans zana na ebotisha jalousie ndi papa monaki mokano te habité bokende moto na moto ki nzela na le moto ki nzela na ye ale ba to ke biso so moto na moto fungoli armée de la gloire na côté bon et bango simba kité ya ngale ka banda lesi simba ki ba incompréhension ko papa na biso voyager Luanda na ti ba tigre biso ba tigre na chef mo dirigeant mo boye pasteur mo ba tigala ki na simba papa a contrôler biso ay ko kuta na banda plein de personnes jalousie côté abi asara sur permutation na José na longwa na banda na kena la matete na bi elo ko so sali e aussi mbate po bato ama banda ba ya pona grâce na ngai so sali bongo e aussi mbate oh et puis c'est un problème ay ko la lettre de suspension a comme la lettre de suspension oh une semaine de suspension à bien na lettre de suspension na bandi et puis si ce que na bongo de suspension na minute une année une semaine na obanda vision so bolongo ete na obanda vision les ba suspendre nga dimanche so ba doit ken ba kuti ba travailler na kiltete bato ba ya armée de la gloire na nzela na nga ba ya na kilte te o ba yo benga o prophète de benga ba bana ken na tant o suspendre nga ngapse no suspendre nga bo ete botos ba to so suspendre nga bo ba tant so ba yo ki ba ya na kilte bo bino bo yebi ba mo service so ba ya ba na église ngam na ga ya ba basala ngi wana te
tikele bango tant ya bango esimbi bete na sema ngai le 1er novembre na yeko sala Siloé le armée de la gloire le 1er novembre 2001 na sali Siloé au lieu de zo ke na moti 15 ans de l'autre. Mais papa José biso pe to tambola ki to sala ki mo investigation mais balobi tango zaki ko vanda na bandeko na solo na zo betango ozaki pe moi matu molimi na otala tinga na ye na moi 100 na ye na moi 10 na ye na moi 20 personnes moi orgueil wana zeko za po donc ma battu belé na zeko ko tout mo la peut être tout papa on j'ai vu que ça ma casa on a papa dimanche mo ma 15 personnes ba telemi na gaya ki ko fait José na gaya ko et comme bango bango kanga ba bilombi ba komi ko ba ka bebele wana pe yo bozo sum ça mais toujours qu'il y avait incompréhension on de souhaite toujours une incompréhension parce que tout le bela pe grâce à moi grâce batu bazoyembisa likambo ya ngolu batu bazoloba papa José sekele ya ngolu eza nini po tomoni te ngolu ebongoli bomoi na yo vraiment sekele ya ngolu papa Jérémie sekele ya ngolu c'est la prière ça homme de prière c'est la prière nde mutu ebi ko kitsa grâce na sana ngolu so na bondeli nzambe esprit impira bimi en tout cas fakende sekele ya ngolu c'est la prière na yi mutu bazamba mutu bangomba mutu ba prière ba principe la ya kubanga nzambe sekele na ngaiza yona to simbi penza boyo ezali la prière sekele ezali le sambo nzela mosusu eza te yesu azoloba nzela moko te komema bino penepene na tata soki ezali ngai ye nzambe ye nde liloba papa José le 1er novembre 2001 nde église Siloé ebotami na bandal na beni changa po betana no mwa lisolo wana ecclesia ebandaki lolenge nini ezalaki kaka mo full na yo ozalaki otambola na bango po papa José azali moto ba full endo yaki na bango lopangu boyaki bo bapesi bino ezalaki ndenge nini papa mwa lisolo wana eza ko ecclesia na biso na Siloé ebandaki na bato nyonso presque 90% ya bato na zali na bango na armée de la gloire lenga na bimi parce que kuna babanda okende sute lenga na bimi na bandi to banda lokola interprète qu'il taliboso dimanche à liboso to banda écoute na la place to banda na seto le la kinzambe to banda na seto le la kinzambe papa José ngengese le gars makasi bato bazalaki do di lelo na zo batinde to sola bato na banda na bango basunde wana bato bazalaki full ya osakanate to banda ki wana to kende na lupango ya na OVCP mbota ya mbabi so deza Ahmed Mbala azana Paris ko lupango Ahmed Mbala na tsanga yita ya mbabi so na kata na apesa so lupango wana deza na changa place ko to kole ko kuta place ko to sala ki musala ya mama évangéliste Kalambai place ona ayebi lupango wana mkolo shena na wana na changa na kwa Ahmed Mbala place so wana. Alors, et ça, pour mon nom important, tu peux citer la servante de l'Éternel, l'évangéliste maman Anne Nassé, Mbote Bissi Bozali, maman Tolingi, on a monté Mobimba. Alors, papa, tu commis Nanikambo ya Chamba. Si tu as comme na Chamba, Ndeko Ahmed, à Pessibino, Pambo, Félé. Alors, tu peux ça na bâche. Uchina no bâche. Bâche de moi ils ont chauffé. Bâche de il m'a dit pas tout plein parce que quand moi il va nater. Ils ont chauffé. Zamba zamba. Pas tout plein au saranaté. Mais papa José, qui n'ont tout le 1er novembre 2001. Tito comme lelo. Ba témoignage nini ya makasi. Bon, ngai posa motema na ngeza kutu. To sitango moko malembe kino na suka. Mi eloko ya minene onzamba sala na vie na yo. Oye kamisa yo eza nini? Biloko ete belé papa Jérémie biloko ete belé donc na ministère oyo na grâce à délivrance dans ma pesanga na mona ba sidatique kobika na ba témoignage ba na carte d'église na koma ba pasteur na mona changement ya bato conversion ya bato bazali ba païen ba José wana ezaki parmi ba croisade ozali ko organiser babika bato kobota donc nzambe asalanga grâce wana ezala bato bana poto na tobondela bona telefone baotemoye bayebi bato bie bana poto bazolandanga sikoyo oyo nzambe asali grâce lelo oyo aodécouvringa bisika azalaka to bayebi asikatiki kobika bachangement de vie ya bato do moto aya païen moto aya ndeni wana moto akwiti akoma paster na consacre bapaster oyo baya bapaïen na kati de nzambe asalaka mingi conversion ba âme
moto ayeba na aya paya